Kinshasa monde entier ba internet nyonso sangweza kaka moko ya chaîne Nabino Ereka Info TV. Bon s'abonner massivement aux en Belgique, aux Alibongo na France, aux États-Unis d'Amérique, partout le monde entier, les solo Zagaka, il y a Ereka Info TV. Tala chaîne Oyo et Zanga Salité. Au ligne ozwa ba information ya sûr, nenge tolo ba information ya première main. Okozoyango na Ereka Info TV. Ozali na besoin Olanda ba émission po ezanga likwanza. Okolanda yango na Ereka Info TV. Divertissement ya makasi. Awa information en temps réel. Yango tolobi bo s'abonner massivement. Yebisa yaya na yo, yebisa ndeko na yo, biso nyonso to kangami lokola mutu moko. To s'abonner, yo s'abonner, ngana s'abonner, kaka na Ereka Info TV. Awa la qualité. Ereka Info TV. Olanda Ereka Info. Comme ngapi mama sanju na landango, pe ngapi na lekaka pona communiquer bino ba message ete nguya na Nzambe e ba kobila bino bisika. Appelez-moi l'homme de Capernaum, merveille El Budget Moutamikolo Shindabare. Barobito s'abonner massivement. Si tu as salité à la raté, Bouzobe à la raté, Basala Marambouya bien par rapport à Gilelo. Ereka TV, Ereka Télévision, Balobi. Moi-même, je suis votre fan. Je vous suis. Vous savez, bien quoi. Bah s'abonner, bakota. Et vous savez, bien. Yango quoi. Bah s'abonner kaka. Appelez-moi l'homme de Capernaum. Bonjour, Mbote Nabiso, Mbote Balandi. Ereka Info TV, Mbote Nabino, Bomesana, Kolanda Biso, Tamunyoso, Naba analyse politique, Bomesana, Kolanda Biso, Tamunyoso, Nanzela, Aliali. Ndeko Félix Antoine Sekedi, Azali, démocrate, Naroïbisa Ndeko Mardoché. Ce n'est pas pour rien à accepter que tout ça la coalition Nabandeko ya FCC. Parce que tout le monde a qui va en base majorité dans le niveau du Parlement. Par rapport à la majorité na bango, il y a un des salés qui est un dimanche pour ça la coalition na bango. Mais là, ils ont position faiblesse. Parce que tous les grâce à Rosanna Mokonzi à démocrate, il y a un de moni qui na soumission, il y a ba procédure wana. Mais quand cela ne tient, il faut bailler que non, la démocratie ou la liberté, ce n'est pas libertinage. Basa na ba réserve, bailler ba ko respecter au état la constitution na biso loi du pays ndenge za kotambola. Nazo sepela mingi na réaction ya Mokambi Nabino, le président Ayi Nabino et Azali Benza Kolakisa Kaza Mobali. À chaque fois, ceux qui ont senti les Kamboué à répliquer, ont senti à répliquer. Bon, on les a malamu mingi. Réaction nous a ni pas commenter, on les a ni par rapport à mon amboga Jean-Marc Kabundi. Oui, Jean-Marc Kabundi n'a pas essayé sous coup de chapeau, l'ongo nyamoka kosoa parce qu'il y a ça toujours que Azali na lignée à Kondo Etienne Tshisekedi, bao bazwa vraiment grâce à ko respecter pe kotam na idéologie Kondo Etienne Tshisekedi, bazara toujours vigoureux, bazara toujours résistant devant ba obstacles nyonso. Raison pour laquelle bozo mona devant tous les obstacles, azozala toujours les devant pour na ko protéger le pouvoir. Raison pour laquelle albaï que nous sommes au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Awa Fati Beton auti na kozwa mokano ya kobimisa banani ba malade nyonso oyo bakangama na ba hôpital bakangama nyonso bakangama na hôpital o eza pona nini kobondela peuple te ko lobakeno tikana bando sala makambo po yo peuple ozobanga pona 2023 to ndenge nini. Non, biso pona 2023 toza na biso sûr et certain que victoire est à notre portée. Tozo bang le romorote parce que to bundilit oyo elongo na ikondo tien seked heureusement pendant 37 à 38e année ngoyo et si à l'accès qui biso au Italie ligné ya état de droit to ye a ndepona ko l'accès peuple congolais toujours au Italie pe état de droit comment na bolingo oyo mona mboka tata mokonje ko le Félix Antoine Sekedi azalangwa envers population na et ça ko l'accès solo que non il était réellement élu par le peuple raison pour laquelle kota la maladie oyo et le lo kotia biso moi bilinga na kati ya mboka la biso précisément surtout na ville ya Kinshasa maladie ba bengi coronavirus o esali ete e bana ko paralyser toute la république raison pour laquelle totomo konjeko la tali na niveau ba hôpital pour ne pas ko affecter les sous bande ko na ba hôpitaux par rapport à maladie oyo de préférence ko pesa bango accès ba bima na ba hôpital to moni bande ko ebele bazana kati ba hôpitaux ba kangami na makambo etali moyen financière basi ebele ba boti mbongo ko bima na maternité ezalité yango to senga ki na ba hôpitaux nyonso ville ya Kinshasa o ezali ya l'état nyonso to ezali à l'état to pesi accès
nanzela tamo konze kolo ba futela ba makoki ba bima ba eba na kozonga banda ko na bango pour ne pas propager la maladie coronavirus na niveau hôpital. Ndeko pati to lo babosolo parce que ndingi toza boye toza na besoin et tout éclaircir tout to pesa lumière na bato baza kolanda biso. Na famille na yo muta kufina corona. Na famille na ngai mutu moko akufina corona te mais na famille politique na ngai bato bakufina corona bazali. Corona yango en réalité ba kino bazolo ba eza na yango te bati ko vanta ba bandako. Bazolo ba eza te parce que to yoki mutu mode ngao na zolo ba famille ya tata pe ya mama na ngam kufina corona zate voisin kufina corona zate siko ba corona ngweza wapi eza ko mata mikolo e comme corona politique te. Mais vous devez savoir qu'il de Komardoché il y a maintenant 1 mois et quelques semaines oyo depuis toyebaki na kotombe victime maladie wa bengi coronavirus les lots atteindre effectif ya bandeko bazali atteint peut affecter la maladie wana à peu près 570. Yo atteint communicateur ko ebisa biso batongo baza wapi bazali na ba hôpitaux entre autres Saint-Joseph ya limité Vijana hôpital sino-congolaise oizali na Njili clinique Ngalema clinique universitaire hôpital de cinquantenaire wana bisika maladie bazali wana soki bokei wana bokokuta bango baza wana baza kozwa traitement na minute il y a déjà 300 et quelques maladies au ba commis déjà en voie de sortie. On a nini batongo basa ko lakisa bango ata na ba chaîne nationale te poto lo bata bongo ata na ba chaîne nationale na ba RTNC tolanda tolandika témoignage mama ko mbele ministre soki ndoboboni la ministre du commerce voilà on va qui a Biki tolandi madame Akasi Bandubola Bandubola voilà Biki tolandi mais pona nité bato bazoba c'est bazo traiter bangwana bala qui s'appelle et ma pesa li wapi eza lokola grippe eza mon pepe eza sida te ko mutengendo ko lugona nzele kobo bien sûr que ça nengo le bien la maison obligatoire te ça ça n'a rien à voir bala qui ça te opposé ronine bato akufa na ba venir ba carte bisko fandi balanga bala qui biso ba na télévision bato na kufa na ba famille na bino et c'est obligatoirement mais na roye biso qui tala RTNC 3 baza ko lakisa mais bandeko ba utu na vision a o bazu grâce à Kobika ba utu ko lakisa ba na télévision na koye bisa na peuple quinois congolais nyos en général do respecter barrière ya ba mesure o bazui na bandeko baza ko kamba département ya riposte contre coronavirus la maladie tue eza lokutate eza ko boma depuis tozui maladie on a moka na biso il y a cela maintenant 51 jours oyo to atteindre 570 cas on va affecter eza lokutate ya mama solo mais tozo senga kaka bo respecter ba mesure barrière onyo so bazui na ba mesure nyo tamo konje ko le Félix Antoine Tshisekedi apesi pour na ko protéger population na to respecter yango parce que la maladie existe ba kino nyo so baza ko douter na yango botika ko douter bo respecter ka ba mesure ba pesi wana pour na ko se protéger parce que maladie okino mo ya lelo nan tozoli en kisité mokonzi mboka yebaki na ko signer bongo ko ordonnance pour na ko sala forme ko ya solidarité pour na likambo etali riposte ya maladie oyo to pandémie aussi panzani mo kili mobimba mais to moni yango ati yango na bengisaki ba confession religieuse o bayaki to moni apesi bongo son éminence Fridolin Ambongo il est mutazali ko kamba yango na ndenge ba kamwe o apesi ba seli na nzambe commentaire na wezali. Bon, pour Nangaï, un coup de chapeau. D'abord, vous devez d'abord savoir que le chef de l'État, étant qui est numéro 1 Mboka Oyo, Azali d'abord chrétien le Kolangaï, qui est né de nouveau, Azali mon Christo, raison pour laquelle dans les Kambambongo, on ne badine pas avec l'argent. Atali, fond, qu'est-ce qu'il y a fond, il y a solidarité. Il y a riposte contre le coronavirus. Batali ba moni ba magnoli pe ba miki ko sosolo ba moni keno ba pesa yango na bayi apostolo. Yango moni ba pesi responsabilité wana ba confession religieuse ezali dirigé par Mwana Mboka son éminence Fridolin Ambongo eza coup de chapeau mais na ko senga na bango ba sala musala ndenge longo bana etaki ba Kristo bazwa mbongo wana ekoma mbongo akotia na mabenga na bango te ya ko pesa opportunité na ba famille na bango te ba bénéficier na yango to pe ba na ko dondo na yango non ezali qu'est-ce qu'il y a solidarité nationale pour la maladie oyo ba bengi coronavirus bazwa mbongo wana biloko na matériel so ba pesa bango batia yango na disposition ya population o bazali victime na maladie oyo batia yango na disposition ya population oyo bazali envoi ya ba victime ya maladie oyo lisusu batia yango toujours na disposition ya peuple pour que peuple se senti que non mbongo wana et sali misala mbongo wana et porter un plus devant situation ya crise oyo ya maladie côté biso na mboka tomitona nano
ndeko mona mboka Pati Malanga tango mokonzi azali ko tango nyoso ko sala ba nomination a so changer ba garde républicain azo banga ni ndeko Mardoche mwana mboka son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi oyo toza ko benga ye kitalatala iza ko monisa ce n'est pas pour rien aza ko miser toujours na ba prérogative na ye alors que miser toujours dans la responsabilité dans l'État qui est garant de la nation et le père des bons fonctionnements des institutions. Toi, comment il faut changer moi pour sentir dans l'insécurité? Non, à quoi finir qu'on change nous ce droit naie. Tous pouvoir il y a cela maintenant une année il faut toye bana ko sala vraiment o benga ka ratissage na ba institution nyonso ya mboka. Raison pour laquelle yango moni abandina no na o Italie ba garde républicaine abandina no na niveau ya likolo po wana ezalaka oyo esimbi poumon ya bokonzi boye pe o esimbi ba o bazali zinga waye yango moni abandi ko changer to moni ateli biso Christian Tiwewe to moni ateli biso o yangai susu na lingaka mingi pona moni musala malamu asalaki na niveau ya est précisément kuboto la ville ya Medina o bazo bengaye Chiko Titambwe. En tout cas to tombe no silongonya na kati ya musala ya mboka oyo bozali kozwa ndagisa kwa simba responsabilité mais to kosenga na binonde boye bana ko travailler na ndenge longo bani pona ko soutenir tata mokonzi ekolo pe peuple congolais pe ko simba garde républicaine surtout na ndenge longo bani tozonga mukina makambo etali coronavirus tomonaki mokonzi mboka ko yeba kusulula na bongo collègue na ye ya mboka Madagascar pona likambo ya kubengisa mwana mboka Jérôme Nyangi oyo ayebaki na kozwa solution pona likambo etali coronavirus. Mais ti lelo tozomona makambo ekomika rabeto est-ce que muyemba pega boy to eza likambo nini osatisiko yo bato kocho kufa mosilo nta to ebike ezali na moko ya ba congolais oyo atotataki même na vidéo alobike je ne demande rien à la RDC juste ma sécurité nde a ya metisiko ezoloba mate on dirait comme likambo ozo sepela bato ba mataka muto de la solution ko aussi ça va kisi na ezani. Merci beaucoup mon mboka na koyebisa po bino boza oyo bino tango bozali famille politique bozali petit ya mokonzi mboka ata to lobile la comme mokonzi batu nyonso mais bino bozali ba poulet bozolo bate côté na bozolo bate pona nini tozolo ba tokangi muno côté tozolo ba butolo kola moi biso d'abord to tombela ki solongonya na tata mokonzi kolo après avoir ko ça l'échange à vidéo ye na président ya Madagascar tozala ki déjà de Caire na makanisi même tata mokonzi ko la bimisaki pona ko senga retour ya mwana mboka Jérôme Munyang azali moko ya ba docteur oyo asali fierté ya RDC na niveau ya engumba ya Madagascar komona remède na ye oyo a proposaki na niveau ya mboka wana esali quand même 20 ya malamu oyo et porter le biko na ba mboka ya Madagascar pourquoi pas biso moko ba mboka Congo oyo ye azali congolais d'origine papa maman tous à la bénéficiaire il y a remède wana te pona nini nde balbaki ke basali appel na aya mais vous devez savoir qu'il y a un peu des irrégularités dans ma mususu peut-être côté passeport côté mikanda les mususu babaki ezai complet ezai kozanga tout consort ngala ba te mumbuye facilité wala nyoso akosilika par rapport ya nini parce que pour les le communication zonge pana ye mais non ce qui te commis kozwa makambo ya Congo comme ba bien privé to personnel na biso moko Congo ko kende liboso te Congo ezali pona ba congolais nyonso tika congolais nyonso tout a bénéficier na o etali moi mayele na ye pona intérêt ba congolais tout ça na problème maladie o ezali kamoko très important li kambo maladie oyo comme biso na mboka oyo est traumatisé monde entier le lobiso grâce na Afrique et le moment na mboka Jérôme Nyang a rassuré biso que kiss na yo wana remède na yo azuana et que permettre na ba congolais ba quand même kozala guéri pona nini te to ça na lombangu aya yango tozo senga tata mokonzi ekolo mutu moko influencé te par rapport à arrivé à docteur Jérôme to senga na yo moko tata mokonzi ekolo miser si ta responsabilité ta qui garant de la nation parce que peuple congolais surtout ay côté irlandais yo 2023 yo nem toza na compte à rendre devant peuple congolais yango to senga toujours tata mokonzi ekolo ay bana ko ça l'appel na mwana wana oyo babengi docteur Jérôme Yang aya na lombangu na kati ya mboka biso Congo pona koyeba na kosunga ba congolais par rapport à maladie comme biso na mboka na makambo nyonso oyo ya confinement oyo ezalamaki na commune ya Gombe peza ko continuer résultat na ngwe pesini
Bon, résultat, c'est toujours malam. Peut tout le monde quand même un rendement malam parce que trouver les sous-augmentation effectif qui n'a pas cas affecté la maladie. En dehors de cela, tout le monde qui m'a barimé, il super à trouver. Mais c'est important pour la chose d'abord cas effectif, c'est augmenter les sous-sous, dengue peut me qui colande la yango. Confiner salema qui na kimia peut confiner sili, mais nan nous va déconfiner gombete. Bah d'une manière progressif. Oui, tous tendre vers la fin, il y a émission Nabiso, mais aussi saboité, mon amboka et parti malanga et singeli koyeba que tous des périodes où il y a état d'urgence au Mokonzalobaki, Ezako Kende, Ezako Melapé année scolaire, Ezako Melapé année académique. Tout mon ministre Willy Bakonga asengi que na mwana nyonso azala cours comme opesa d'abord na ndaku pe basala système que batu ba comme kolanda cours na télévision topé en ligne. Est-ce que ozomona makambo wana nyonso est-ce que mboka na biso da mesure ya kosala makambo ya bo? Merci beaucoup mon mboka Mardoché na mutuna malamu. Ngai naza contre ba décision oyo ministre ya enseignement azui Willy Bakonga. Tout la conseil la sentiment na makambo susu na éviter parce que il faut d'abord que tata mokonza ekolo na bolingo oyo ya l'accès pour ba congolais aye ko respecter rien que la constitution na o etali gratuité enseignement to yebi que gratuité enseignement na tout étendu à RDC oyo na ba école nyo surtout public ya l'état y compris des écoles conventionnées mais na ba école privée to yebi que ba futaka mo le meilleur mais à profiter te pour le comment ya kolia mbongo soki na ndenge nini. La santé n'a pas de prix. La vie des hommes est sacrée. Il faut te bandeni ya komi battre là. Maladie oyo ezako épargner mutu te. Peu importe rang social na yo. Soki lelo oyo mango moko bamboka ba mindele o bazali mieux organisé sur tous les plans. Ba boy kozongisa bana ba ba kelasi. Boni kaka biso oyo tozali les pays les plus endettés. Sur beaucoup de plans. Oh, bisomoko na nous tous à s'en sortir, mais tout le bakino tous qui s'abana kelas. Ngai place on a ça contre. Ceux qui a le but que kelas saisonga, on les a pour faire contaminer, ba élèves na ba enseignant. Bana bazo maladie, bazo ba maladie na ba monso bandaku. Bon, même attention ba lobi que no bana batanga en ligne. En ligne ko simba te d'abord. Est-ce que bango bandenge bazawana ba yebi na kopesa accès na makamete lotiliki? Connexion est un problème. Les compétences de connexion quand on lobby. Est-ce qu'il peut permettre même il va au bala na on la radio et belé dans mbongo akosomba ta kwangeza kozala te nde ya kosomba pile kozala batika ko même biso na les lois zolo ba télévision basali o nini Edict TV oui oh ngala la batuno so bazola ndengo mais batika ko distribution d'abord Edict TV olanda ki mona sima ko te soki aza soki maîtresse ya école soki maternelle ce premier oyo autaye ko loba le dénominatif ya chat et ça chante très bien fanti comme modèle ce comme tu as autant que ça moi ngai oh yemo ka sobe makambo zo lo bati autant que ça moi ngai lo koni là c'est une façon de distraire les gens batika ko distraire biso bana nan po ola msi na tonga ki de classe fona no obonge olengele mona eloko boisongol pakala yo parents ozo mo contrôler okechi okewotika na l'école bongo sikoyo oh, ok, biso wa parents ndak to za to bimi moi na tika le bigi non soki comme RTL fungola chaîne RTL kuna Edi TV o banda kotala déjà ndé ba mais ça c'est distraire les gens batika ko distraire biso batika biso total évolution malade oyo ndenge l'état congolais za ko kumbila yango soki ekoba na ko permettre que ba na ko arrêter hémorragie malade oyo kimi ya mona de l'essence que bazweli yango kisi to pe vaccin oyo ko permettre que to se sentir déjà to capable ko na ko se protéger na ndenge longo bani là c'est moi ba ko disposition il y a cause une rentrée scolaire cause une rentrée académique mais dans moment on a toujours mon non qui boudi des ali mbilinga mbingezali il y a que l'augmentation sur augmentation le na minute na webisa on de ko mardoché doit atteindre déjà 570 cas on va aller affecter bongo siko na ba biloko on ndenge zana ukimi zate solution zate batika commercial na biloko na pona ngana za contre décision ministre EPST aux allez contre maloba ya Willy Bakonga to pesi mbote mingi na bandeko oyo bazolanda biso na Belgique na pesi mbote na Sephora umba mavungu oyo azolanda biso na kimia nyonso na bosanité molandi monene ya RK Info TV
Mireille Adio azonda biso na Afrique du Sud na États-Unis d'Amérique pardon les États-Unis d'Amérique Mireille Adio nalina loba boye na tuna question ya suka poto ke ko kata uzali émission na biso nalina yeba mona mboka parti nalina yeba est-ce que t'as 5 ans oyo pouvoir na bino de consommer déjà une année les autres qui ne malades vous pouvez s'en combien service biso pour na pouvoir na biso naza kolobaki réussite ezali total tata mokonzi ekolo aza ko promettre ya malam pour na peuple congolais mais bezo ko gâter non ça le na ozala étonné balobi président za ki sango le ki mingi mutu ba ni mondansemi lelo ça va makambo sala bongo président mais lelo ça va tika mutu bongo asala maboko ya justice na miniti aza maboko ya justice to récupérer to zuye déjà na maboko to zuba adepte na nyoso to zongisi bango na ba village natal na bango ye moko to constater comme si azama un problème mental psychique de to déjà qui bon ba ki na CNPP ba lo kama ya kotala ye ce qui va constater que non moi mutu na ye eza mona mbilinga ba e bandenge nini ya ko traiter afin que ba zongisa ye moto normal afin que ba ko évacuer pe azonga oyaye village natal biso inane oyo bilan ezali kitoko tata mokonzi ekolo na inana pamba asali ya minene pe ya kokamwa tangi la biso ata 10 réalisation kokota na tata mokonzi ekolo na ebonga ya kibokonzi na ngwende ya République kati du Congo tomoni ya liboso première réalisation na ye toyebi na kobimisa libération ya ba prisonnier politique toyebi na kosala retour ya ba exilé politique toyebi na kokanga ba kaso nyonso ya aner ya magui ya mafia ko nyokola peuple congolais tokangi yango. Ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes un esprit de démocratie. Nous avons ici liberté d'expression. Nous avons ici droit à l'activité politique. Nous avons ici liberté à presse. Nous avons s'exprimer dans la lingue. Nous avons dit Simba, Benda, Kanga, et les associés. Et en plus, nous avons dit Kolo. Car on a eu un pamba. Na oyo Wuta, le régime et le cas, Balemba Kosala Yango, gratuité enseignement. Auto ebina ko kabela peuple congolais lokola moko ya cadeau ya social auto la gratuité yango elembisi batangi sebele elembisi bekole kufi ba même ba comme goyabo balobi en tout cas pasi pendant mon a créé comme gozang non vous devez savoir que les débats étaient toujours difficiles le PC déjà accès mutunyo sonde apesa longonya tata mokonzi ko pour la gratuité enseignement o ba boti ebele bazalaki na difficulté à kokotisa bana bango l'école lelo na grâce ya gratuité tozongisi des milliers d'élèves na kati ya nzela à l'école bana ebele des millions des enfants lelo bazongi nzela à l'école grâce ya gratuité enseignement ya on peut le sali ki to même ya kuluna ezala diminuer na kati ya ngomba ville Kinshasa mwana mboka pati na pesio longoni makasi na ndenge oreye lelo na plateau ya vraiment solo auto betaka na Ereka Info TV le bano ya suka ezalini. Et merci beaucoup Nazana Esengo mingi de Komadoche et là on a koyebisa kaka na ba congolais nyonso et surtout biso ba kino en particulier tous ala toujours na confiance pe na elikia envers président na biso oyo biso to kindai kondima ko voter na se ya mbula pour le lokoma na ngwende ya kibokonje sika komi tata mokonze ko l'état que congolais d'origine papa maman et vrai kinois o ayebi réalité passe ya biso surtout les cas na front to bunda na ye nous avons accepté les sacrifices suprêmes pour arrêter l'hémorragie à régime passé avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Nous espérons que Nabolingo pe na ligne wazana yango tokotonga mboka. Nous allons respecter rien que l'état des droits, nous allons respecter rien que la justice parce que sans la crainte de la loi, il n'y aura pas la bonne gouvernance. Avec Tata Mokonzi Ekolo Félix, tu yebi que nyonso kozonga na nzela. Justice ko musana yango. Peuple congolais qui se sentit à l'Élysée, investisseurs bakoya na mboka, pe bakoya na kotongela biso ba entreprise, eux ko sala ki ba imboka, ba zo pe misala, ba se retrouver na kimia nyonso, peuple congolais se sentit à l'aise na mboka na yi. Na yi na pamba, otomoni ba programme ba état d'urgence, oyo Tata Mokonzi Ekolo et sali misala ebele banzela etongami, tomoni ba éputé tongami, tomoni ba réhabilitation ba école, tomoni ba construction ba école, tomoni banzela, ba pont et CGTAME, tomoni misala
autre s'attendait na ngote ba deuxième tribune ya ba mai et salemi de moni sur la réhabilitation na ba construction ba tribune makambo ta ilotilique c'est là qui prouve que non tata ba conseil école a yena souci à peuple na de moni même augmentation à budget au ezalaki na 3 millions et commis au-delà il y a 11 millions et ça hôtel ça que non tata ba conseil école a dans souci à changement ya mboka oyo pe na za pour assurer peuple congolais nyonso avec na 5 ans tata ba conseil école oyo il y aura des retombées et des retombées pe changement ko bana ko monana kati na biso ba iba congolais nyonso. Merci mingi mwana mboka cordon pati malanga na ndengo ndimaki ko pusana pembe na biso pona ko ya ko ndima na invitation na biso tika biso to tombelio merci mingi to merci mingi pe merci mingi na balandi nyonso oyo bozwa kita malamu ya kolanda biso to komi na suka tinga pa na pesa mbote na papa Jacques Okatende wazwa na biso kuna na Europe na bosanité ko pesa mbote epai ya Clara Mawete Tulomba to komi na suka to okuta na mukolo mususu boza toujours connecté biso to 5 bon continuer ko s'abonner massivement na Ereka Info TV. To singa makambo belete zwaka musapina yo chubaka na esker rouge wana obakisa abonné moko to yesika to zali batu ya sika mais